Voilà, c'est parti, très chers abonnés des Fantastiques Info Télévision. Pour la découverte de Bisso Lelo, tout ça, la voyage, na bandeko nyonso, où il y a occasion, il y a quartier Boumate. Tout ça, na bango, voyage ensemble pour nous retalisa. Nzela mingi mingi pour l'objectif, il y a Nzela Nzoko, où ils allaient un projet, il y a Rocard. Donc, là, na map, nous avons un peu mouvement, déplacement pour nous relaxer. Que Teska to bandi nesika tozali kokende. Donc na bandi voyage na ngayawa na entrée à Nzoko nde bozomona na image entrée à Nzoko awa bozomona ezali na commune ya Kimbantseke. Teska to bandi na référence ya station wana to koti oyo tozo avancer tito komati na commune ya Nsele oyo ezwami commune ya oyo ezwi quartier ya Bouma. Donc voilà un peu découverte au sein de la Mokolo ya lelo to sengi na bino bolanda biso de partout ceux qui vidéo na biso se pelisa yo o mika ko s'abonner pe o partager et vous à la façon ya malamu pour nous encourager biso. Voilà, c'est parti oyo tozali na kati ya nzela ya Nzoko. Donc Nzoko selon l'explication tozui ezali Nzoko ya Niamate kaseli Nzoko ya kombo ya moto o azalaki parmi batali boso basalaki quelque chose pour nzela oyo yango etikala pe na komona elelo nzela ya Nzoko. Voilà, wana bozongo na paroisse Mama Bosawa. Donc ils a paroisse catholique où yebana mingi mingi tozo continuer yango wana. Donc là tozo l'accepter nzela parce que bandeko oyo bazana projet ya kosala rocade bamona ndenge nini nzela et comme vraiment na état ya mabe oyo izosenga urgence izo s'imposer pona ya route ya Nzoko. Tomoni nzela ya Njili Brasserie ndenge lele bandaki déjà ya rocade izo évoluer malamu kasi pona nini te awa na nzela ya Nzoko oyo ezali ya quelques kilomètres na aéroport bandeko baza koto oyo bazali vraiment pembeni na aéroport ezali bisika mosusu koto drone emataka te parce que ezali bisika ezali protégé. Alors mais pourquoi ezotikala na nsima boye vraiment? Alors tozo matin ya kotalisa bandeko bomona nde même bakaniveau etonda ya kotonda et tout etonda ya kotonda. Donc urgence eza ko s'imposer pona kosala nzela awa na route ya Nzoko na commune ya Kimbantseke esika na bandi kasi bolanda video tina suka nde tokoma na Bouma. Bouma ezali pe sika nzela projet ko route ya Rocard na Njili Brasserie ekobanda na Bouma nde kobimati badara kotoyo mais ko toucher pe lisusu na nzela ya Nzoko ndenge projet totangi na mikanda tomoni ezali bongo. Donc tozo continuer vraiment voyage na biso ya mokolo ya lelo botala vraiment na image na meki kokata image te pour l'accès intégralité ndenge ni tokobanda na ndeto bani na entrée ya Nzoko. Bien sûr tokoma petit na kati ya route ya Bouma bon na population ezali tellement ebele oyo baza na besoin ya banzela pona ba sala misala na bango na ba condition ya malamu mais kasi nzela baby nzelo bachaka ngo na série oyo na Antoine Kizenga pe à son âme azalaki na bomoi parce que bakunda pe na nzela ya Bouma boye na nzela ya route Nzoko awa na kati ya Bouma awa esika bandeko azoka ba moto pona ke ba ferme. Donc na hotel Mikobos wana soko zokende Bouma ozokende bamboko ezali landi kuna Bouma ba Mabwe ba Kinsala nyonso kuna ti ba Kimpolo bazwaka moto na esika wana tolobela ba moto te lelo mais hotel limpe nzela ya Bouma. Voilà to tibiki to ke des voyages d'aki obligé moteur na ngaya mekape ko cha carburant enfin que totambola malamu to comme total sabino balandi ya Fantastique Info Télévision au bozali misika ngai votre humble serviteur nazala kati ya nzela pona kotali sabino mboka na biso Congo oyo ezosenga kaka bonne volonté pona ebonga et tozana elike ke ekobonga parce que volonté ya kosala ekokota bango malembe. Voilà tout la vidéo na bokebiti na nyonso na moni banzela ba parkate ebele bachawa ya premier président Lévi Mbuta ya sala ba publicité lobi kenzela ba sala PCP président de la République ba merci mais kasinga nazo kamwa caméra na ngai yango ezotambola nzela no esala mité mais ya matisi déjà ba banderole pour na koloba na mokonzi na biso ya mboka matondo mingi pour na nzela. Bon to éviter bino mo bocha ba commentaire na vidéo kasinga nazotambusa caméra na ngai kotalisa ete ndenge ni nzela ezali pe tozana vraiment na bonne volonté na tozana lesengo makasi ya komona mosalo esalama
président de l'Assemblée nationale, il y a l'Assemblée provinciale, il y a Kinshasa. Tu peux si on monte ici aux amis Kassi, au Tchèba banderole, tout ce qui va servir sur le Tchè, mais Nzela Nano et Salami, Data Mokete, Nano Route et Bandi Data Mosalate. Voilà, tout la vidéo, la bouquet bignonso, pour nakoyeba évolution, il y a Misala, ce qui est bandi ou bien bandité, car na kati ya vidéo, tout ce qui est nango, ti na kati ya Bumakasi. Avant de continuer la vidéo, tu il y a Fantastique Info Télévision. Oyo, tu encourages à Kabandeko, tu investir dans le Biso na Congo. Tu as ma commentaire juste après Zembo Kitoko, il y a Fantastique Info Télévision. Na bandeli li sous ndeko, papa, ndeko, maman, zone de partout. Ngai, votre humble serviteur, ambassadeur de la terre, lycée Bokite. Na sengi na yo, moyen de soutenir Biso d'abord ezali, ya ko s'abonner, bo s'abonner, bo che ba commentaire pour notre celle la vidéo li sous. Ya Kitoko, bo kanzemba Kitoko, il y a Fantastique Info Télévision. On se retrouve tout juste après cette belle mélodie. Nous sommes la chaîne de la promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action, accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un combo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation du produit frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un combo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Il est temps que les Congolais mangent bio. En Santos à la Bilonga, c'est le mot. De la terre à la table, un parcours réussi. Avec Fantastique Info TV, le futur est ici. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner vous gratuitement. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un combo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité, réalité. Fantastique Info TV, la chaîne agro-business. Pour un Congo prospère, un grand succès, rejoignez-nous, ensemble construisons l'avenir vert de notre nation. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Voilà, Balandia Fantastique Info Télévision. Toza toujours na kati ya commune ya Kimbantseke, awa na carte ya quartier Fumunketo. Et si que tozo continuer kaka na nzela ya Nzoko. Oyo ezali vraiment boulevard soke salami kopesa esengo na ba millions de population oyo bavandi koto oyo zele ezali mabe, zele ezali zelo eleki mingi. Donc kotambo ezali vraiment passe pe transport ezali talo mingi koto oyo vi keta ya banzela ndenge ezali mabe makasi. Lelo tozo sala suivi ya kobanda nde to lobi na biso na bandeli. To bandi na entrée ya Nzoko na kati ya route nationale numéro 1. O tozo kitati na quartier ya Buma oyo ezomi bongo na kati ya commune ya Sele. Alors tozo banda ngwa to nyoso bozo mo balandi ya Fantastique Info Télévision ezali na commune ya Kimbantseke nzelo ya monene bozo mo nebengami nzela ya Nzoko. Et bandi na route nationale numéro 1 ezana ba projet qui na bamboka ebele ko banda na Buma ko leka na bamboka o babengi Buma de kokota na Kinsala et que même petit Congo central les nzela vraiment monene mais kasi commune eta moko ya mabe ya pasi to seki na bino vraiment la découverte ya mokolo ya lelo parce que to koma to la teno ba danger ezo bloquer penzela oyo omoni église ya Neo ezo miawa toujours na kati ya nzela ya Nzoko nde bozomona na image zelo ezali awa ezali vraiment difficile kasi na ne passé tozwaki tango bayaki kosala fête ya kotala lisusu nzoto ya kondo
premier ministre Gizenga bande ko ayaki ba ya génie civil ba mekaki olonga pe ba zelo mais allaki trop fermé bota la zelo ndenge boti le c'est difficile ko matana moto mais atanga nazali ko la moto dans la vidéo les ali vraiment façon pour ngai ya ko se sacrifier enfin que na celle la bino vidéo elle parce que ça livre vraiment ba condition ya la moté nde bozo mona nzoto ezali ma bibi parce que moto zo mata toujours à tout moment vie état ya nzela où ezali mabe zelo leki mingi vraiment a on a kati ya route nzoko tozo pousse na malembe to koma na buma kasi tozali nano vraiment ko tala toujours na kati ya nzela ya nzoko bozo mona bino population ngeza motivé ezo bimisa biloko parce que kotoyo ezali pe na ba ferme ezali na kati soko komi na babuma kuna o ba produit agricole et bimaka ils allaient évacuer et qui ne rotaient comme à marché Liberté et qui ne rotaient comme à Pascal et qui ne rotaient comme à Zando il y a mon nene donc voilà population d'aller mingi belé aux hommes on a des bâtiments dans le colo ils apprennent à s'engoter parce que transport ils allaient cher koto parce que bana moto a moto mu la mingité forcément les kaka mingi na zelo aux hommes on a bino moko il y avait l'espoir n'attend il y a papa Gizenga au monde basala qui même baka niveau mais et comment qui exact parce que kobuka na zelande basala ki to yebité car c'est le projet ya Rocard des ali ko promettre ko pesa lisusu esengo na population mo oyo ezomi koto na kati ya commune ya Kimbantseke ah on a toujours na kati ya Kimbantseke nanu na commune ya Selete pour na kotalisa bino suka ya voyage na biso ya mokolo ya lelo na kati ya quartier monene ya Boma on va faire un effort ya koyoka pe quelques mamans oyo bazwami awa na kati ya zelo tokuta na bango ba mingi ko pesa ba commentaire na bango na ndenge ni ba monelaki bazomonela nzela ya nzoko donc o nyonso bozomona ezali route ya nzoko donc ezali passe zelo bozomona wana eza facilité ya komata donc ngai par prudence na matina moto kaka ngai na moto zokumbanga pona ko check kilo mingi te to meka pe ko tambola ba condition ya moi malamu mais quand ezali toujours difficile balandi ya fantastique info télévision voilà donc botali biso bobo sanate ko s'abonner na chaîne pe ko partager vidéo na bande ko mususu et ko zala vraiment esengo mingi donc tozo continuer na bino bokomona soko moni siko yebi awa na nzela oyo tshela biso commentaire et ko zala pe façon ya ko encourager ko ta la vidéo na biso vraiment donc tozali to poussa na bino to koma tina singa inga to koma to lega singa inga parce que bouma ils allaient après singa inga donc tozo continuer toujours na bilili bota la vidéo bocha ba commentaire et kozala malamu donc bonne année 2025 na bande kozolo na biso na mbula ya sika oyo pen surtout na mois ya janvier oyo nanu esilité vraiment bota la vidéo na bokebi nyonso toujours que la vidéo dans il y a fantastique info télévision et tout ça disponible bande koza la publicité ya kosala tout ça ouvert ya retravailler na bande konyoso o amoni bazana bosenga ya kosala ilongo na biso pe tout ça disponible pour la publicité au teka keloko o lengi to l'excellent na chaîne na biso tout ça ouvert pour na to travailler pour na to zo makasi sur celle la vidéo ya koleka mingi voilà donc marché yango yoyo oyo ezali awa tozopusa na toujours malembe pona kokoma na buma ndete ebisa bino botala eta ya nzela ndenge ezali voilà Nous sommes la chaîne de la promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action, accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. on se dans là kuna.
Maman, ok, église. Regarde les la maman Nzela côté au Manzela, moi je vais pas voir une. Donc ça la vidéo, on est les gars dans la télévision. Eh maman. Pour le ballon de Manzela. Hein? Moto motazana mokolo na ye yaya bango nyonso te. Papa biso ko tozana susi ya nzela, tozana susi ya mai nzela, surtout nzela. Tomona kapasi pona nzela. Okolonga banda bikuku banda kingasani. Ti bikuku koto nzela ezalaka te mais tozo voter bango mais ba bomisela biso nzela te. Ko souffrir bon. Nzela ezali to leka. Te papa. Bambo ba pongoli sika ba nzela komi biso ba to akala. Eloko te. Ah. Il a pas si hein. Voilà, très cher abonné des Fantastiques Info. C'est compliqué, hein. Là, il y a moteur Nangana qui est un peu pour les débris, à Deleki. Les amis, nous avons comme ça, Bakangi, Balabala, parce que Balabala, les obéba, Bakangi, on a bazo, l'obéla, moteur Nangai. Bon, tu continues en Goana, na biku, par contre, c'est biku qui ont un Toleki. Biso, tu continues l'objectif, na biso, il y a Hotel Sabino, Bala, Nzela, ya Bouma, il y a Nzoko, Tiko, Komana, Kati, ya Bouma. Ce que j'aime dans Nzela, Oyo, Batik va respecter déjà mes irréalités, les gens mounene oyo, ata basali déjà, basali makada mais rozala, deux bandes de moi qui toquent, mit ou relega bien koto, voilà les aura déjà minene moi. Ce que j'aime na banzela par rapport à quartier mususu bazo tongasika, bazo tika balabala mike mais awa nzela nzoko, les alliés vraiment le rôle nzoko, les alliés vraiment monene mingi et ça fait du bien. Très cher abonné des Fantastiques Info Télévision, est-ce que tu as commis à l'équipe paroisse Yabikuku, normalement on devait continuer tout droit car c'est Libenga. Libenga, ils allaient à Benga, érosion, mon ils allaient les bosso. Tout droit, on a biso, on a moyen de continuer ce qu'ils allaient à on sera obligé. Il y a qu'on prête là à gauche. Il y a qu'on prête là à gauche, on est retourné. Au lieu de continuer, on est continué, mais Libenga, quand tu es es obligé de tourner dans là où tu continues à barrière, il va venir à Mickey. Enfin, que tous les gens sont donc c'est ce qui se passe à Oua. C'est toujours dans la commune à Kimbanseke. Alors, toujours avancer malembe pour notre commune la commune il y a Sele Oyo. Toujours qu'il y a des voyages dans Bisso, Hotel Sabino, quartier à Monene, Bouma, où ils allaient faire groupement. Ils sont dans le village de Belé, ils ont dépendre d'un groupement. Il y a Bouma. Donc, pour la vidéo, vous allez vraiment découvrir. Il y a une partie. Il y a ville province à Kinshasa, na mili nango ezali rural autobengi na kombo il y a quartier à Bouma. Donc à travers cette vidéo okoye ba bisike belé toujours continuer à tozongi les sous nzoko. Pour ne katani moi to continuer ezalité la suite il y a érosion et là maintenant to continuer na nzoko. Alors c'est comme ça on va avancer kuna to continuer sur mingité érosion monsieur ezali to obligé to dévier to zongi. Donc les alliés vraiment là où ils ont senga ba konzi mboka ba meka kocha mayele pour na repesa solution na population côté ils ont souffrir na état ya nzela où ils alliés mabe érosion et qui pai ezongi et pai donc voilà donc tout le ma vidéo na boké binyonso balandi ya Fantastique Info Télévision donc toujours avancé il y a plein de paroisses où ils alliés kotoyo ah toujours na SCC paroisse yangwana là plutôt dévier sur nzela ya Bouma to mo kota na ba venir à Miké to devient nzela nzoko j'allais dire to kota na ba venir à Miké pour na kokima toujours Libenga où ils ont mis koto auto érosion où ils ont frappé population ya koto yo na kati ya commune ya Kimbanseke voilà. Agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite. Agribusiness, notre mission. On s'y invite. Fantastique Info TV. Interface de la diaspora. Pour recommander, cultivons sans déboire.
récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, un peuple fils de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. C'est la reportage à Ninima. Il est temps que les Congolais mangent bio. En sont au salade, bilangas, c'est le mot. De la terre à la table, un parcours réussi. Avec Fantastique Info TV, le futur est ici. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner vous gratuitement. Fantastique Info TV. Est-ce que la démarche est ça? On avait un mouvement Bazoya pour retrouver une solution. Mais au moment où vous avez commis un danger, la fois passée, vous avez commis une musique, mais l'élo est commis. Vous commis vraiment 0 mètre. Est-ce que la démarche à l'hôtel, ça va conduire à danger aux Ali parce qu'ils sont censés vous pouvoir protéger, bino? Bon, nous avons dit que 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 nous avons dit donc actuellement nous avons dit que 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 nous avons dit donc la fois passée, nous avons dit que nous avons dit que nous par terre. Alors le bani a souko loba na ba ndeko ba hôtel partout. Bon, il va souka nanga kake. Tuzana pusa nzila. Pour nzila ni mtu sala ke mamunyo sala. Poso nzele zate ba to moto ba ko bimate. Au moins que ba maman ba na somba ba bilo na ba somba te pour transport zate. Souci na biso pena ezaka ba busila biso nzila. Donc tout zara nzila ki me ozala. Donc il y a un souci na biso. Très cher abonné de Fantastique Info Télévision. Pour battre la rabiso, ba monaki li benga oyo, to li bengue, to érosion en français, nenge bandaki, nenge zokoma monene, so botel ba vidéo na biso, il y a Fantastique Info Télévision sur érosion et bouma dans la chaîne. Donc on va ma passe. Alors, moi les allez juste quelqu'un qui a frontière et qui Kabola, scellé na Kimbanseki. Donc là, aujourd'hui, na sport de na moment il souke ya commune de Kimbanseki pour la tokatsa na bouma à quelques mètres oyo, à quelques mètres oyo commune de soir déjà, érosion et amis bloqué. On est sur le monde oyo comme côté va venir que petit qui nzela nzo. Zika érosion monene au moment ni wana ya ngonde route zoko et commune érosion. Ba chinois bazoyawa matin midi soir pour que ba ndala ya rouge. Le chaman baba signe rouge, le chaman signe kasi. Le loyo tozo ke dezoki 3e année, mon sale bandara raté. To yebelo ko ni ezozanga, to yebite lo ko ni ezozanga pona nzela oyo, oyo ko pesa cette population ezali ko to esengi, basengi na bango milité, bazana ba mai na bango afora jamais kasi. Otala na zongi sunzi la nzoko ngo yango. On a côté parce que tout le monde a donc voilà, oyo to notre la vidéo. Tout continuer à ngoti na bouma pour na bomo na lisusu. Voilà donc très cher abonné de Fantastique Info, awa bozomona na image tokomi awa na bouma. Tu sais toujours avenir Nzoko mais kas na bouma. Donc ce qui est magnifique, batika vraiment avenir monene awa bouma centre oka bouma centre. Est-ce que bakunda Antoine Gizenga yango nde quartier yo tozo tokomi na bin tokomi awa. Tous avancés au tour un peu tellement ils allaient mokolo ya losambo ils allaient dimanche pe ou to sali vidéo bande ko ya na tongo koteka bazali wana bazali bango ba oteka quartier zali quartier za monene population ils allaient ebelé mais pas na bango numéro 1 wa ils allaient nzela ils allaient mabe boni ils allaient marcher il y a dimanche ya tongo bande ko oteka ba safu bazoteka ba mangousta ba produits agricoles belé bimi bazoteka yango kasi awa ezala ba mboka belé ezali pembeni na kotanga mboka mabwe na kotanga Kinsala 1 Kinsala 2 Kinsala 3 so okatisi na ngambo ya Congo central okoma pe ba mindwa ba mboka ezali vraiment belé wa plus de même 200 villages on na yebi na kenda ezali koto donc nzela yango e continuer o to mo kende
Nesika, ezalaki résidence, il y a ancien premier ministre Yamboga na biso Congo, Antoine Gizenga, oyo, bakunda pe esika kotoyo, tozali kopusana, malembe, kasi boni basine ya rouge wana eza basine bashino batie. Nzete ya rouge wana bomoni eza basine bashino batie pona nzela, basali yango, mais bazo bandaka raté. Boka moite balandi ya Fantastique Info Télévision, oyo ezali makadam bachelaki, papa na biso, oyo atika biso yango oyo, dans makadam oyo ememi tina kati ya ndako na esika pe mozolo na ye ezali. Bozomona kuna na ngambo batie basine pona nzela esalama, mais kasi banete. Ngana kopesa conseil bandeko nyonso oyo bazali na ba résidence, bazana bandako, bazana ba ferme na nzela ya Buma, tant robongisa makambo na bino ezali yango oyo. Kasi parce que projet ezali ka bolele ko sala mesala mitele ko salama, borozala mingi na ba conflit sur sundola pe terrain ensuite ya nzela, yibake borozala ba problème parce que le temps yo au vani na ozo ki manzile za pasi bandeko mususu bazo organiser et ba chef coutumier bango mabele si la raté ndenge ba kanisaka atekela ki atekela mususu ezala problème. Bola musa bola mukala pongi bosala quelque chose pour na ko sécuriser terrain na yo, sécurité liboso ezali d'abord présence humaine na kati ya terrain de ezali pe mikanda ya l'état où ezali très important pour na kozala na yango mingi basoma mikanda se ferme et sali bambula kasi bazali kaka na mokanda oyo coutumier apesai bango. Voilà où ezali résidence ya Antoine Kizenga, papa na biso atika biso yango wana. Donc voilà, na mona soki c'est la bino vidéo awa na mokolo ya lelo. Soki vidéo sepeli si bio to sengi na yo to s'abonner so ba commentaire ezebele na omona ezala malamu na meka mpe ko continuer bino vidéo yo pour na boye mpe continuité ya nzela oyo esika ezwami na nzela oyo tozo kende boye soki tosisi kaka concession ya papa Antoine Gizenga awa to koti na kati ya université révérend Kim wana bisika ne to yo kaka na bakombo. Donc eza concession ya révérend Kim ezali une université protestante où ils allaient rappeler la radio, je pense. Donc ils allaient quelque part à Liboso où ils sont les castors à Nazara concession. Il y a Antoine Gizenga sur une leki na comme on arrive concession na comme on a concession ya révérend Kim où ils a déjà le projet na bamba sala pour na kotonga ba université. Koto, je pense que bango pe loko la bino bazela kaka bateau magique ya nzele beta makoto yo enfin ki ba banda kotonga bozomo na pasi ya rosa la vidéo lelo ezali vraiment facilité awa komata na bango ma moto pour na rosa la vidéo. Donc pour partager vidéo talisa balanda Fantastique Info Télévision talisa bandeko yebi bazana ba terrain koto yo ba meka mpe komona nzela eta ya nzela ndenge ezali. Tosali vidéo na 2025 na janvier na état autorisé les singo tozonga na mois prochain to année prochaine ezalatie to côté makada mais salami et kozala kitoko pour l'avancement ya mboka na biso awa to côté na kata concession ya révérend Kim selon l'information oyo ba paysan o bazali sur place ba lobara na biso. Donc toujours continuer pour s'abonner s'il vous plaît. Vous avez besoin de publicité dans les cas. Tout on a quatre vidéos na biso. Vous avez besoin de kiloko. Vous avez la fermer. Ils ont la ceux qui l'ont ni au monde qui ont besoin de publicité. Vous avez confiance la chaîne na biso. Contactez biso. Solo là. Pisa ma coquine na yo. Tu reçois la publicité ou les cas la quatre vidéos na biso. Je suis ouvert dans ma déconios oyo. Baroya na esprit à gagnant et vous allez vraiment kitoko. Donc ah tu comme na quatre ma belé à concession et révérend Kim. Allez boyo kanzembo kitoko ya Fantastique Info Télévision. Pour notre continuer nos vidéos, il y a Kitoko. Nous sommes la chaîne de la promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un combo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation du produit frais vers la consommation.
transformation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Il est temps que les Congolais mangent bio. En Santos à la Bilonga, c'est le mot. De la terre à la table, un parcours réussi. Avec Fantastique Info TV, le futur est ici. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner, vous gratuitement. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Priorité devient réalité. Réalité. Fantastique Info TV, la chaîne agro-business. Pour un Congo prospère, un grand succès. Rejoignez-nous, ensemble construisons l'avenir vert de notre nation. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Voilà, Balandia Fantastique Info Télévision. Ah, tu as toujours dans la carte, il y a commune, il y a scellé. Ah, tu as la commune, il y a scellé. Déjà parti à Bouma, tu as la commune, il y a scellé. La carte, il y a Oyo. Et comme Mayo, qui est le Congo central, comme Mathilde Congo Mputu, car il y a Oyo, Ozo, Mona Awa. Donc, bah, faire mes alliés belé. Tu as la vidéo, tu as Kaka, la ferme, au village Baluba. Oyo, tu as vraiment dans ma solo, na bango. Na mikolo koya na kati ya village ya Baluba. Donc tozo continuer Balanda Fantastique Info. Ceux qui vidéo la biso c'est Pelisio, to sengi na s'abonner, puis partager vidéo na bandeko mususu et kozala vraiment malamu. Voilà, donc bota l'état nzela koto nzela sili ko bunga. Ezo mona na ba tracité so na ba ferme batu. Mais kasi ceux qui l'état koti yinda ko dresser ko chanzela. Donc voilà, donc bota la binomoko, Balandia Fantastique Info Télévision. Nous sommes la chaîne de la promotion. Agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite. Agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation du produit frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Il est temps que les Congolais mangent bio. En Santos à la Bilonga, c'est le mot. De la terre à la table, un parcours réussi. Avec Fantastique Info TV, le futur est ici. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner, vous gratuitement. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Priorité devient réalité. Réalité. Fantastique Info TV, la chaîne agro-business. Pour un Congo prospère, un grand succès. Rejoignez-nous, ensemble construisons l'avenir vert de notre nation. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement.
promotion. Agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite. Agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation du produit frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Tout devient réalité. Il est temps que les Congolais mangent bio. En santos à la bilanga, c'est le mot. De la terre à la table, un parcours réussi. Avec Fantastique Info TV, le futur est ici. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner vous gratuitement. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Priorité devient réalité. Réalité. Fantastique Info TV, la chaîne agro-business. Pour un Congo prospère, un grand succès. Rejoignez-nous, ensemble construisons l'avenir vert de notre nation. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Nous sommes la chaîne de la promotion. Agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite. Agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités.